50 ans après, et voilà aujourd'hui, Cour des comptes à Zongeli, activité avec impact na idéologie, enseignant, Kandi Kozongela, Moussala, il a créé après, Kosolada, ministre de l'Éducation nationale, pour que élément, panier de la ménagère, et ça va couper sa passe, et puis, Congolais, on les grande ligne automobile dans le journal, Yamoko, le Mote, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout, la confiance et fidélité, au Bopesaka, Monda Ekolo, magazine d'actualité, édition Sikango et Bandi, en tout cas, vous êtes toujours attentif pour beaucoup d'actualité, Yakitoko. Montez Souban de Kolanga à Tofongoli, édition Abisso, mon collègue Bake. 50 ans après, Cour des comptes à Zongeli, Masoulia Kosala, contrôle, la gestion, la finance de l'État, pour combattre la corruption, anti-valeur, ouverture, la session extraordinaire, et Salamaki, mon collègue na fleuve Congo Hôtel, la présence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Azalakiwana, en qualité de magistrat suprême, il y a la République démocratique du Congo, dans un détail à Makasi. Ndeko ya Congo, boye bake, Conseil supérieur ya Cour des comptes, basant la session extraordinaire, Masolo la première session, ya Assemblée générale, ya Institution supérieure de contrôle des finances publiques, Oyo, ya République démocratique du Congo, et Zala qui présidait, Mokolo ya lundi, le 7 octobre, na fleuve Congo Hôtel, na chef de l'État, magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na souka article 41, il y a loi organique, le conseil supérieur de la Cour des comptes, na organe, il y a gestion de la carrière, il y a magistrat à Cour Oyo, organisaka, recrutement, élaboraka, proposition, il y a promotion, il y a Oyo, kokende retraite, il y a démission, il y a relève anticipée, il y a fonction P, il y a rééducation, il y a magistrat. Nayango et sengeli bondi melangaike, le conseil supérieur organisaki session Oyo extraordinaire ezalaki convoqué la première présidente à Cour des comptes. Question à ordre du jour, ezalaki bongo. Recrutement, il y a magistrat à Cour des comptes. Célébration, il y a départ, il y a magistrat Oyo. Bazako kota retraite, magistrat Oyo P, kokisi âge, il y a koke de retraite. Na promotion, il y a magistrat. Boye bake. Cour des comptes, ezako tambola, la première présidente Munganga Oyo. Après si merci et paï, il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ndenge. Andimi ko réhabilité Cour Oyo depuis Akoma la magistrature suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés. C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fatih Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. Bondi Melangaï que Cour des comptes a s'engagé pour la colonne de la mission. Il y a contrôle de la gestion des finances à l'État. Il y a combattre la corruption. Na ba anti-valeur nyonso. Yango pe biso. Tabetisika Kambonda. Vepemia intérieur, sécurité, décentralisation, mon amboka Jacques-Mel Chabane Aouti, qui convoqué réunion moko mixte, na ba responsable de la province locale, la Nord-Pécide, qui vous kaka pour un naufrage au Islamaki na date le 3 octobre 2024, na lac, qui vous, mesure moko urgente, immédiate, et bien na souka, ya réunion wana locale, poursuite judiciaire contre auteur, ya drame wana, donc il serait kangama pour répondre à acte d'abango devant procureur général, la tout ça pour recueillir au choisi par mon amboka écrit d'un mateta. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, ayant appris la triste nouvelle du naufrage
du MV Merdi a dépêché une délégation gouvernementale dont j'ai l'insigne responsabilité de conduire pour présenter ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Il présente en outre toute sa compassion à nos frères et sœurs rescapés qui ont perdu leurs biens matériels et qui sont affectés d'une manière ou d'une autre par ce triste naufrage. Le gouvernement de la République rassure toutes les familles éprouvées de son accompagnement total dans l'enterrement digne et conforme aux us et coutumes de leurs membres décédés dans ce naufrage. Il rassure en outre la poursuite des recherches des corps des victimes encore coincés sous l'eau et non encore retrouvés. C'est ainsi qu'il lui a paru bon de se concerter avec les autorités des deux provinces concernées en réunion mixte élargie de sécurité. À l'issue de cette réunion, des mesures urgentes et immédiates suivantes ont été prises. 1. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage. Il a également été instruit aux procureurs généraux des deux provinces précitées de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours contre les auteurs de ce naufrage tragique afin qu'ils répondent de leurs actes. Problème oyo ya ko modifier to peut changer constitution eza aussi parmi ba question actualité oyo zali ko betsa mbonda makasi à la carte République démocratique du Congo maître Doulou Touloulou ozali aussi moi politique ya mboka na biso yepe a betela ngo mbonda langa mo leto za élément au choisi aussi par moi na mboka écrit de Mateta. Article 70 est inachevé. Toi achevé en gros tia ba mesure moko à protéger. Et puis article monsieur ya liba lobby que gouvernement de ko organiser des élections. Mais to lobby te que ceux qui gouvernement organiser des élections te sanctions les contre gouvernement. To lobby en côté. Donc to kende ko bongisa dans ce sens là. Mais wa ko bongisa que non chef de l'état sala ki 5 za moketo comme c'est les 700 wana te. Botika bilo pam. Non, chef de l'État, alingi mboka mingi to longola ba mandat limitation de mandat te wana te. To changer forme en mboka te wana te. Et constitution peut lobby que beaucoup réduire ba ressources à la province te. Beaucoup qui ko toucher te bo réduire ba ressources à la province. Pourquoi parce que le législateur n'a biso zaki na souci que la province se développer en autonomie. Aujourd'hui, vous allez remarquer que la province soit somboté et comment vous soit 40% ba soit raté. Ça aussi, c'est une façon de violer la Constitution. Pourquoi vous voulez modifier la Constitution ou vous violerez chaque jour? Donc voilà, les Gamnarobi qui ont modifié la Constitution, ils ont sécrété, ils ont tabouté. Mais beaucoup de gens ont tabouté, beaucoup de gens ont gravité. Et puis je demande à IDPS, na bino 3 fois. Na sengi pas na bino bo se taire. Pour modifier la Constitution, vous devez vous taire. Vous, en tout cas, nous vous demandons de vous taire. Vous utilisez batum sousou, vous utilisez ba ONG. C'est mieux, parce que bino bobo modification de la Constitution. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui, subitement, comme vous avez pour ça modifier la Constitution. Ou bien soit, tous les années, mandat na bino ici là, vous soit remplacé bino, après vous allez soutenir modifier la Constitution. Là, je serai d'accord avec vous. Sinon, si vous voulez le faire aujourd'hui, pendant que vous êtes au pouvoir, c'est la malhonnêteté. Merci. Tout ça, communiqué mon na ministère de la Justice, son Excellence ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a informé opinion que après si instruction de l'inspecteur général de la police judiciaire de parquet Abenga à suspendre pe akanga Mbalamoko, agent nyos de la police judiciaire oyo, kanga ki na ndenge ya mabe na mandat ya parquet pe film qui n'a publié ba vidéo ya mademoiselle Marie Tumba na ba oyo ba utaki na ndenge ya mabe ko kotala ndako ya Patrick Lokola aza ko rappeler que ba arrestation esengélité ezala ya ba buzo ba oyo ekobebisa bomoto ya ba congolais à la carte République démocratique du Congo nyonso za la carte toujours ya ko pesa justice ça vraiment ba valeur esengélité to seango avec un partenaire idéologique to c'est peut dire toujours vraiment message oyo pe to ko zonga ba déterminer na ba édition oyo ezali koya.
Bango bazali ba champion au Italie social en la République démocratique du Congo et bongo Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise so vous allez contribuer dans les 500 fois congolais par jour et permettre la fin de l'année aussi retrouver que le monde a les beaux talents élément signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa la mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani oza koleka la partie est la République démocratique du Congo bondi belana keza kopé ça fait passer là-bas africain ebele contre yango kalokola ya politologue écrivain camerounais oyo akoma livre ba page ebele sur République démocratique du Congo lokola holocauste au Congo Rwanda la vérité sur l'opération turquoise azalelo kosamba la Paris génocide et Salema Peming à la carte de la République démocratique du Congo avec auteur nango Paul Kagame on a vraiment assassiné Makasidou et conseil n'a vraiment ba Congolais be to soutenir de manière que allons à dossier au passé que les ko concerner biso ba Congolais to zwa ba réaction ba ndeko bazali sur place kuna na niveau à Paris. Je reçois beaucoup d'encouragement du peuple congolais, des intellectuels en particulier, et puis de toutes les victimes de la RDC qui m'envoient beaucoup de messages. Je profite de ce moment particulier pour leur dire merci. Je vais continuer le combat. Il est temps enfin que la vérité sur ces conflits qui ensanglantent le Congo depuis tant d'années, que la vérité éclate. C'est tout, il faut que la vérité sorte, on est là que pour ça, sans haine, mais avec fermeté. La vérité, la recherche de la vérité, il n'y a rien d'autre, il faut que la vérité sorte, c'est tout. Problème au besoin la bonne moi le problème spirituel et physique en tout cas cette adresse que permettre de solution qui toko kaka et pas les grands chefs coutumiers Ibrahim Cham c'est autrement dit ba place au côté naï on a solution la tango moki. Mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika bonso bozwami ezangai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino
bantu, c'est-à-dire makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesila bino yango solution. Lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandaku na bango ya bolingo mabala tozo ba kosungela batu basi to mibali ko yeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa ko luka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba ko sungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to ba ko sunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination oza la pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quel que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na numéro nyonso ezawana na barre d'écran tongo contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. Qui a fait quoi, comment, quand, où et pourquoi yangonde ezalaki parmi ba question oyo ebele ya batu basangana ki na atelier moko ya renforcement la capacité des agents et cadres de la coordination nationale des établissements de la formation professionnelle conventionnée la ASBLM Mouvement national pour le développement MLD 11 sigle si Jésus Moura Kitoko. Importance de la formation professionnelle et son apport dans la société. En tout cas, tout le monde est présent, c'est le coordinateur national Mouamboka, William Lokuli, Michael, avec impact de l'idéologie de Benjamin Kilunga, qui témoigne la compte Yambonda École, magazine d'actualité. Nicolas Congo, Boé Baké, et Indaki, avec impact de l'idéologie, Mokolo lundi, le 7 octobre 2024, dans des bons noms, dans le cadre, il y a atelier de renforcement des capacités, il y a agents et cadres, il y a coordination nationale des établissements, il y a formation professionnelle conventionnelle, OYO, ASBL, Mouvement national pour le développement à Organizaki. Bon numéro que salle et tondaki pleine à craquer donc, et bien à Batou, Baoutaki. Dans 4 coins, il y a ville province ya Kinshasa, ya Kipo, comprendre idéologie Oyo et Pesamaki, dans sujet Kitoko, importance de la formation professionnelle et son apport dans la société. Boyabake, Masolo et Bandaki na prière pe hymne national, Kakandenge et Zalaka. Tour à tour, équipe organisationnelle, baleka ki libosopo, na kolakisa importance ya kokuta na wana. Nous avons été enseignement technique lorsque le ministère commençait en 2014. Nous étions enseignement technique et professionnel. L'image du centre qui doit être agréé, qui doit être accepté par l'arrêté ministériel. Nasuka Masolo, Boyebake, Monda Moga Kitoko et Betamaki. Vraiment, ma casse na création y a emploi. Et à travers le ministère de la formation professionnelle, ils ont un projet Moko. Ils ont salué le ministère de la formation professionnelle comme on a un emploi. Donc nous voulons donner de l'emploi aux jeunes Kinois à travers un centre de ressources. Et centre de ressources wana ekotongama nakati ya ITA Mombele, et c'est un centre de ressources qui permet d'accompagner le jeune vers l'emploi. Toujours pesa, toujours ajuster ma formation au besoin yango déjà, ba baza déjà aza étudiant, aza diplômé. Centre de ressources et c'est une jeune nouveau ya bango pour que toi ajuster ma compétence na bango de telle manière que base à la insérer dans la société oyo et rotongama na et rotongama na ba mikolo ezoya MND ezali moko ya ba ASBL poza couvrir la mboka na biso
et surtout tout ça basé sur la formation professionnelle. Dans tout ça là qui Assemblée générale Nabiso en 2022, tout s'est fixé qui objectif il y a créer 150 centres et puis 25 écoles techniques pour la République démocratique du Congo. Na yangonde to poussa na qui pembeni ya ministère de la formation professionnelle pour que accompagner biso pour encadrer les jeunes parce que les jeunes congolais tout le monde a mis baga ko se livrer na misala ya mabe ko simba machete ko se livrer na misala oyo il a honorer société na biso te yangonde to poussa na qui kuna na ministère de la formation professionnelle na yango omoni directeur un inspecteur pour la quand même matéria na ba jeune au bazali na kati ya coordination na biso et sali kitoko importance de la formation professionnelle et son apport dans la société yangonde eza oyo jeunesse congolaise esengeli azwa yango na motema moko po na kotonga lobby ya République démocratique du Congo ASBL ML2 en tout cas ya kosamba kutu ezate po misala na bino emonani avec impact la idéologie yango pe biso tobetisika kabonda communauté malienne la carte République démocratique du Congo baota kosesa bo bangena ba élection pour kobimisa président oko kumbela masola bon ala katia mboka oyo sur les deux candidats bazaki en lice entre autres mwana mboka Koulibaly Bolia Pena honorable Mamadou Gakou et après vraiment masola la carte ba urne mwana mboka Mamadou Gakou honorable il est vraiment à longa qui avec impact dans idéologie Samuel Boukirazaki témoin la côte ya Mbunda École magazine d'actualité. Mofuluku ya bato oyo bozali komona awa toza bongo na kati ya ba République démocratique du Congo, plus précisément na ville province ya Kinshasa. Il est 8h30 heure de Kinshasa. Élection ya au conseil de Maliens en République démocratique du Congo et salamaki lelo mokolo ya yenga mokolo dimanche oyo le 6 octobre 2024 awa toza bongo na complexe scolaire Wangata toza bongo awa na commune ya Kinshasa. Élection e bandakate yango vote bozali komona ezali kosalema na limemia nyonso standi nde balobaka une élection crédible pe transparente oyo esangisaki bilenge bilombe mibali mibale ya makasi ya kati ya bamboka oyo ya Mali. Bosimba ete barobiste candidat ezalaki bongo honorable Mamadou Gakou na candidat de solution Monsieur Bouya Koulibaly, Ouazali Bongo président sortant, il y a au conseil des Maliens en République démocratique du Congo. Nakoya na bango, bayaki moko simamosusu. Président Oyayaki Liboso, bosimba ete, ezalaki bongo. Honorable Mamadou Gakou, koya na yebote la binomoko. Communauté malienne, oyo bazalaki awa, nde bayambaki ene partenaire idéologie. Akotaka na centre te yeyo akoti ake kosakite na devoir na ye oyo ya vote salamaki na impact na idéologie. Na kobima na ye asembolaki boye na micro ya tosembola. Bimi lelo na tongo bandeko na biso bakoka kopona volonté na bango na nzela ya démocratie. Bon, communauté bazozela kimia la paix. La communauté, on a dans beaucoup de pendant plus de 40 ans. La communauté, depuis la président sur place, presque 14 ans dans cette communauté. Donc, la paix. Deuxième candidat de solution, yepe yeyo, aye koya botala binomoko koya na ye, ndenge baike ba malien ba yambakie n'impacte pas idéologie. Bon comprendre que Monsieur Bouya Koulibaly ba yambaki a petola ki boye pe na micro ya tosembola. Le fait de vivre l'échange, l'échange de civilisation entre les peuples. Après avoir voté Bosimba ete, il fallait qu'il passe na étape ya dépouillement toyeba nani a gagné ba élection oyo. Bosimba ete élection bandaki 8h et s'il ba 1h30 de zalaki vraiment musala ya kosala et zalaki makasi.
topesi ye longoni ya ye nani mwana mboka Mamadou Gakou oyo abimi molongi pe abimi gagnant ya élection ya Haut Conseil des Maliens en République démocratique du Congo alobi akokumbela yango na ndenge longo bani po awa bako travailler kaka pona intérêt ya ba Maliens oyo baza na kati ya République démocratique du Congo. Match oyo tozo talela pe tozo zimele to sembola to symbolier. Il y a solo l'État congolais a signé à travers un ministère de l'économie qui a carburant en la carte. République démocratique du Congo, beaucoup plus la partie ouest. Mais ça n'est vraiment pas si qu'on malgré qu'on quitte à carburant en tout cas jusque-là, transport, et ça a combattre. Population au Kamwa. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais bon, le magasin d'actualité, tant que le chauffeur, qu'est-ce qui ne va pas pour que le carburant stabiliser le prix à la course et vraiment qui te compte en rapport à la réponse au Pesaki na caméra à Benjamin Kelunga et Wilfried Samba. Carburant sur la station de la photo finambo. Carburant peut quitter à Malongate. De photo finambo, photo sur carburant. Carburant normalement quitte mais cause on est comme na passe. On te caté. So le carburant on te caté avant le carburant faut finir. De so fini de voiture là. C'est comment na transport normal ni. Le besoin que transport moyen qui désate. Nzela eza bien te. Nzela ezaka moko. Nzela ezaka mibale misatu 4 pour faciliter transport ekita. Pour kita carburant mais nzela eza bien te. So ke bokasa kuna nzela eza te. Oleka nzela nini? Onga na c'est ministre ezaka ke carburant veut qui va un temps normal. C'est un temps normal, va biso pe to transport to kita. Les métiers moyens qui se transforment et que carburant n'est vanité. Kiti. So fongo banzela netike sanini ekiti. So nzela fongo mité. Ata carburant kiti. O ça le côté. Les caméras panier de la ménagère en la Kataville province. Il y a qui ça, tout cas, ça passe et pas. Il y a des Congolais et belé malgré les warriors, c'est ça qui n'a qu'à dire. Gouvernement, moi, la boca, c'est mal le condé, bah, qui dépôt, bah, tika la difficulté, mais le haut le gouvernement soumis, non, bah, ndeko baleli, en tout cas, maman soumis, non, j'ai la responsabilité pour maman, au cas où la panier de la ménagère de manière que la population va vivre la kitoko pour passer l'équipe en 14 éléments aussi encore, Benjamin Kelunga et Wilfried Samba. La mettre au plus cher, les poissons qui cher, au cher, au poisson qui cher, moins bon, au soit qui met, et d'autres sont gâtés parce que le plus cher. Nous sommes dans le peuple congolais. Papa n'a biso, on a déjà beaucoup de temps, on a biso. Aza pour assumer le peuple congolais, pour biso to souffrir kaka. Nzela ya malamu ezate, surtout na route locale na biso soko poti. Ni pulu muno les ana mta osunga biso azate. Ezaka na kata kolala, full boy na wenze. Koli ya pasi. Bana bekoli leta ba atanga te. Ba okende ba obenga na bango, ba étudier ba zokotela ba na bekoli ba olanda ba professeur ba liko tangisa te, ba zozonga sabana. Vile kisaka kwa consulter et qui cher na cher. Transport. Nakoza na 10 000 banda wana koma kizana. 10 000 wana nakozongela ngote transport zo sila. Ndenge 300 3 000. Ba demi pe ba demi terrain. Donc bino to votaki par contre sepelaki. Koma kitila biso de là ba kitila ko lieza la kitoko to essence kitimo biso ko lia. Mkoni botel mera biloko ko lia kitapi biso ko lia dire pas ça fait mal. Ezo ko raté kaye le zala kaye osomba ko 3 000. Kaye soba 4 000 lelo kaye ko 9 000 kaye moko douzaine. Bon so zara bara 10 na ndako fo somba combien po bana wana batana. Faut que les gens puissent me souffler. Les gens puissent me souffler. Tout le monde raté. Tout le monde lembi. Peut-être on souffre à voir qu'il n'a pas. Tout le monde raté. L'État dans la biso makamolo. Et ça c'est qui non? Mais là on doit quitter. Bilo on est dans la table. On souffre. On la bana. On t'a rendé ni tout le monde raté. Merci Bozasiko, ma rappel des titres. 50 ans après, et voilà pour des comptes à Zongeli, activité avec un partenaire idéologique qui peut élément Oyaba. Enseignant Mandini Kozorila, Masolo a créé après Kozorila, ministre national, il y a Eli Katifé Bozak élément Oyo. La panière de la ménagère, en tout cas, jusque-là, est-ce qu'on peut ça passer et bien, Congolais pour la santé, il y a qui te reçu vraiment. Premier ministre, je dis soumis à Toulouka, au côté de Cameroun, de manière qu'il y a et la Kimi, on les a aussi parmi les grandes lignes, Oyo Botukozwa, la édition Abisso, Yamokolo, Yalelo. Merci.
Merci pour tout comme la souka édition Mokalelo Onga Alade ou la présentation avec un partenaire idéologique dans Misala qui toque aussi ma caméra. Il y a Wilfried Samba édition estimé qui pas moi Mboka Samuel Booker Boyebaki réalisation. Le montage a écrit d'un matin à mettre 5 toujours à Bino. Bon continuer qu'on s'abonner massivement. La chaîne YouTube de Monde École officielle et en plus bah activité de Bino a surtout même les sport publicitaire bon autre le faire primo purement professionnel. Tout ça la communiquer moko ya direction Monde École et bien ici on doit être vraiment vrai journaliste à Simanda côté les journalistes à Solo et Boussala yaka okuru Roberto benga Monde École na ba numéro là ba ko zoyo de manière que au travail au service la katia rédaction to peut produire ba émission en ligne. Zaki Belia Kolanda Biso na édition Mokalelo en tout cas Sokolo hier ça se écoute prochainement dans ma PC ma dédicace spéciale dans mon Mboka Blaise Tokyo petit frère propre on te tire les charges à encadrer et bien là bandera mondial Asie en tout cas tu dis que ça ba navette Bangkok tina ba Norvège partout au Kenya en tout cas tika était qui me colosa mais c'est pas ma solitaire ça m'a quitté bientôt to kuta na kata Bangkok sur la Sukhumvit na ba partenaire to pe là puis kaka de ba système ngo ezala kabin. Prochainement, ce que ça unité, tout le temps, une édition sur la carte de plateau à Monde École, magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants.